Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $, ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. Ada a commis film à la candidate a bengisi fâché. Basubasma balobi que Bellevue a sosara fâché te donc moi fâché les grands candidats exacté de Ada longolé na film de pesine de ko fâché rage ya koloba ndenga zo sala ba différentes émissions na évité au talaki on a nini to au cœur le banati nini comme contribution à Kambwana. Ah mon cher, oui bingande na boy na oloba na batu vérité moko neti fâché to vandi boy to maman fâché to bata maswata ya adate ya geshote ya dacosta te ya gatsby te to bata mabob manuka te ya fâché dacosta na za boy so lelo si la boy dacosta na chaîne na biso to sande to ebi ke bana ba relation bien te vous comprendre to qu'on vouloir si la terre il est dans ses droits c'est sa chaîne. So Belleville est là boy ne fâché tourner la chaîne na ye ana droit na ye tonto ke pa ito zo le pa ito mata to kitamuta bamba na batu baganga ya chaîne na Belleville a boy boke kangi boke forcé a productrice a pas ya fâché as acteur na ete eli kamota li papi na ndekomani ngai na condamné ndekomani makasi omoni barezi infidélité mobile toko justifier honte. Mais infidélité pas moi si est injustifiable. Moi c'est à la infidélité. Moi c'est à la ndumbate, moi c'est à la mobuluté. Sauf un endroit libala moi bomoni que passe les kezo simbate. Prends tes clics et tes claques pas. Ce qui va faire cette possibilité de divorcer et ça pour nous faire cette possibilité de être libre sur les malamuté. Aux hommes attends mobile est forcé à quoi incarcérer oté à kangeli oté aux a possibilité à obima. Mani aussi mois après libala de 2018 en 2019 au bandi au tromper mobile na ko tromper mobile les attaques petit pompier moi beau jeune garçon moi beauté au tromper mobile non nana au tromper mobile na moi si au hasard pire petite sœur na yo au maintenant mobile il y a pire petite sœur na yo ata yo moko barezi sonia boebi so basi to lati et ça la kitoko moi so va na réseaux sociaux to moi so funda mobile le lobby mobile a tromper nga nyoko linga bimi libanda ba monyo soin aux apenza victimes tu es accompagné en qualité de victime et za kindo malibanda mobile ngazo tindo ba Dubai yo nanda kwa libala et so bi ke za malédiction ko za 50 francs mobile libanda ko tanda kwa libala ozomo surtout que moi n'a pas arrêté dans bébé moi na zaki bébé sanga ata isanga ngo sanga ata moi na sia koli et ata mabe ozomo soko moni malamu za tena libala bimana yo mais soko moni ko se battre pour nous sauver mariage na yo sauver mais il y a yo ko ça l'infidélité la Bible protégeant moi si l'infidélité Bible ce qui mobile ya sali mabe yo ko limbisa na mais Bible en ce qui concerne l'infidélité il y a moi si Bible lobani éthique le mobile possibilité de décider babi papi Patricia avant libala Arabimana moi si non après libala non avant libala avant bimi et puis moi ça Evi qui coule voilà ex et ça ka soni makasi bolumbu ya papi to moni ngo bisonyo so kasi tolombo utawana c'est tolombo utawana c'est tolombo utawana l'histoire il y a deuxième femme il y a fiston sai il y a ça biso passe barezi moi si na a supporter na ba mabebele omoni yango bo tombe na babasi lokwa ya bakaba papi bo le biso ma verwa koti likangu na ndako to omoni mabe metale le office on ça libande ko bolimbisa elo ekoti nga liso
ozomona yesa esali mabe basala bongo te towana ya kobala deuxième femme ndenge bimi libanda boye mama vira roza na dépression to rôle ba pas bon dépression soka yeba été soka découvrir on est mon abiso nyonso ana dépression na choc ana choc alors que bon m'appelle libala est-ce que et comme l'appréciation net faut nengazana et le raison est ça la katika na libala les aso mobile ya lingaka mais attends mobile est na lingaka tika na libala o il faut assurer qu'il y a solo pour so linganga ka ko bala moi si musuté Rêve d'avoir un yoni clean propre mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les yoni perles. À usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à levure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. À seulement 35 $, mais vous allez rajeunir votre banlieue de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Tous les jours, une belle demoiselle doit utiliser le Yoni Wash de Maliane. À usage externe, ça vous aide à combattre les mauvaises odeurs, les démangeaisons, les irritations, prévention des infections, sensation de propreté et de fraîcheur après l'utilisation. Je vous laisse consommer et savourer sans modération ces gels intimes de Maliane. C'est sur le site le www.maliane.com à seulement 10 $ et vous avez une journée embellie. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barizi Baza. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Vous êtes plus de 50 000 personnes qui ne cessent jamais de manifester cet amour à mon égard. Merci à Deyo derrière la caméra, la prise de vue. Merci également à tous nos partenaires. Là, je vois Yannick Oshamba-Godson, Bossamboka. Le coup là, il va rater, Père Outrala Kouzalate, associé privé personnel, mon boss, Yannick Oshamba-Godson. Et pourquoi pas penser rapidement à celle qu'on appelle Edwige Kabouikou, 3 fois star. 3 fois star, Edwige Kabouikou, gros bisous à toi. Et à madame Mimi Ndoumé Aba Mimi, femme avec un grand cœur, avec un cœur en or. Et également, merci à Shekina Vumbikito Kopetaï, Gaël Fundoumena. Gros bisous à toi et merci également à mon papa Julio Monamputu Yaïgeto Kamasi depuis Montréal. Clin d'œil spécial à vous. Je suis avec Domer Nyangui. Nous allons essayer d'analyser sur plein de sujets et nous n'allons pas entrer dans de vies de couple ou dans de vies privées de gens. Mais nous allons analyser sur le fait Yamarambo les a ramené sur les réseaux sociaux, entre autres l'histoire de Papi Mboma et sa femme Manilola, l'histoire il y a Enis Koutino, na ndonabisa ko loba la fali ex mobile na ko Kiminga mais Rozonga et parler aussi na Saï artiste comédien ou à Balé Biso deuxième femme et nous allons en profiter aussi pour parler du 5 ans il y a Bellevue Télévision où depuis Bandati le lot ils ont existé et parler aussi de l'album du pasteur Mike Kalambay. Tout à l'heure, pour une petite conférence de presse, nous allons marteler un tout petit peu. Dès aussi tu es d'accord avec moi, ouvre-nous pour dire déjà bonjour et bienvenue Demer. Bonjour Barizi Baza, bonjour Bandekonion Sobol, on a vu ceux de partout dans le monde. Babi voisin, c'est. Matsaka Mamouké. Ah. Pour Bayora Penza. Bonjour Bandekonion de partout dans le monde en tout cas. Au Bolinga Abisso, abonné Exemple TV, abonné à Demeure officielle, Bandekonion Sobo, mais la rapport n'a pas soutenir la prière.
Botenamino, pardon, bon, quand ça se moutouka. Voilà. Non, piéton, pardon. Voilà, demeure déjà la santé, ça va. Ah, ça va par depuis 2023, Bandit, première émission tout ça en 2023, on a eu en eux. Oui, depuis 2023, Bandit, première émission. Il y a mis Balletto, je crois. Bah, non, voilà. Non, Tout, c'est pas Pasteur Mike. Dieu en toutes circonstances. Après 4 ans, après beaucoup de macambonions sur ma cola Pasteur. Après, Naya Solo, Naya Lokuta. Monsieur Tyson, Monsieur Vaseline, tout. Aïe, Dieu en toutes circonstances. Pour demeure, étant qu'analyste, étant que youtubeuse, déjà, le fait qu'au monde a Pasteur Mike, route à studio, puis qu'on bimse album, après beaucoup de choses à surmonter, Toko Bengayaza guerrier, Azana Don Yanzambe, Nzamba Songa qui pendant tous ces moments, il peut ses forces dans bimse album. En tout cas, tu as mis ensemble pour arriver à l'album, mais surtout, il y a plus important, Isaac, finalement, tu as comprendre le niveau ni pasteur à combien d'ensemble. Pour cet album, moi, j'ai commis une crise, pendant un moment difficile. Nous avons toujours, moi, j'ai mon papa Mike. J'ai beaucoup. 3 mois, tant que yo sana bémission. Donc moi nanga azokola na ba problème papa Mike et 4 ans après tout le monde le album ngana komisi nzambe. Ngana za fier ya omona papa oyo ndenge ba moment à traverser pour komati lelo barezi. Ozomona biso toza bato to ngana banda carrière nanga banalise na histoire à Pasteur Mike na Peniel. Naza na témoignage à munene en PC ya bande sika to wuti na likambo ti sika to komi. Nzamba za lokumu pour na sali na vie à musali na e abateli famille papa Mike a épargné na ba choc moi ça tout ba ko problème te au moins kaka likambo yindeli matie kité ke ezongi bo appliquer crise à kufi ye crise ezui était malgré ba humiliation ça va permettre que a comme la sous maloba sika to tombo na nzambe sali biso bien mais conférence de presse l'équipe kitoko barezi bientôt là ba ozoba image l'équipe kitoko bientôt ba ozoba image papa Mike alobi na motema ne mobimba déjà comme ya kitoko papa Mike a répondre boy ba ke abangi na ebinote na makamla no nyonso boloba kawana ba tuni yango pas répondre azaki na froid aux yeux te atali ku te na la belle batuma jabu gospel a fongole a sopi motema en tout cas et l'équipe bien. Et l'équipe bien, merci pour la sincérité et merci à la presse congolaise au Ndima Kikoya. Bon, mon biso ba demain te poser question te. Ouais, surtout ça. Te biso ba demain te poser question te pour biso toi ba enfant maison. Biso to tout na papa Mike ni to zara na e. Non, boy déjà moi to yebi déjà belé do so to li to tout na likambo. Après ça biso kutu na ba détail au muta ko zo na réseaux sociaux te. Donc to tika ki bato ba sala ki pe ba opinion na ba libanda. Bato baza komona na musika banda proposer ba propre conclusion Mike ngo ye wana boto na ye nde bango nde pena bazaki ba privilégié bazaki à l'honneur ata Sarah Tola zalaka ata Era Ramsès zalaka banya batuna te OK ezaki ya bino ezaki penza ya bato réseaux sociaux ezaki penza ya réseaux sociaux ata Thierry Mombaya ya kalinga tuna te c'est pas moi enfant maison Thierry Mombaya penza na papa Mike ba en bon terme hein? Okay. Et les personnes ont besoin de poser papa une question. Elles ont posé sur internet une émission. Donc quand tu pas linga tout na te ka bino nde bolinga botuna merci pe na bata TV na bata internet pour ça les bien. Et puis pas attaquer penza et bonga bongo so boy conférence de presse bozo tout na mutu ba question ezo utana mitima na bino. Donc voilà. Merci beaucoup donc comprenez que tout aux alarmes dans la conférence, au lieu de poser sur ma question, sachez que dans ma différentes chaînes, dans ma plateforme belé où ils ont un organe de presse pour avoir ma réponse, dans ma question sur l'album Dieu en toutes circonstances. Biseng Royalola, mon pacho, ma question sur tout n'y pas Stabina qui boyas Kasala qui tout ça là et l'équipe tellement bien et félicitations encore une fois de plus au pasteur Mike Alambaye pour cet album. Vraiment c'est un très bel album, donc big félicitations à vous pasteur. Demain Nyangi l'histoire Papi Mboma. Papi Mboma, moi c'est assali adultère par monsieur Babibo condamné, moi c'était pour mon balayer mon condamné taper laisser aller mais donc chacun
sa opinion à sa manière. Tu as plutôt une version de fait. Tu as opinion et de mère parce que le fait que mani ko tricher papi na erreur ya papi yemoko des photos bannir mani ou to condamner papi balingande toloba so tolobi ya bo chef so na liste ba komo condamner biso et comme ya bino pe bolexaki na via bato tant to fungola ba live na biso ba yo kota ba yo like bolinga bosa ba chaîne bo pesa ba vie na bino pe na likambo etali papi na ndeko mani ngai na condamner ndeko mani makasi omoni barezi infidélité mobile toko justifier honte mais infidélité pas moi si est injustifiable moi c'est à la infidélité moi c'est à la ndumbate moi c'est à la mobuluti sauf un endroit libala moi bomoni que passe les kezo simbate prends tes clics et tes claques pas ce qui va faire cette possibilité de divorcer et ça pour na repesa la possibilité zonga libre so za malamuté ozomona ata mobile ya forcé à quoi incarcérer oté à kangeli oté oza la possibilité à obima mani aussi mois après libala de 2018 en 2019 faut bandi tromper mobile na ko tromper mobile les ata petit pompier moi bo jeune garçon moi beauté o tromper mobile non nana o tromper mobile na moi si o aza pire petite sœur na yo o tromper mobile o maintenant mobile ya pire petite sœur na yo ata yo moko barezi sonia boebiso basi to lati et ça la kitoko moi so va na réseaux sociaux to moi so funda mobile lobby mobile a tromper nga nyokolinga bimi libanda ba monyo soin oza penza victime to eto accompagner en qualité de victime ozomona neti les sego mutuni oyo manquer les sego respect les sego za la victime ozomona yeza na basi bazo ko exister baza ba victime ya mibali na bango baza ba victime et tout ça eza basi bazo ko exister zala na victime ya motema mabe ya mutu me bakuto na mabe wana te moi si kaka o tromper na mobile na lit conjugal to na kata foyer to na nini aza moi sa humiliation aza moi sa soni aza moi si ya ko boake da mai li bible est protéger moi si l'infidélité te. Mais le fait que mobile il m'a pas d'autre ba laisser aller demain mobile soit tiki laisser aller nde yo komi tche mobile aza tout temps na ba boîte et ça problème te mobile ana tout temps na boîte akipara yo te aza négligent a lo bano maloba mabazo respecter o te respect za base na relation nyonso atanga non de to vandi bo ba resinga so no respecter li surtout c'est pelater relation respect za base na relation nyonso eza na relation amitié eza na relation familiale en tout cas respect ba resina biso et à base. Alors, si mobile est respecté, ma chérie, au moins que mobile est négligé, mieux vaut bima na wana. Parce que les zabo, à toi justifiant ou pas boutonnion, ce mobile est ni olinga bima na moi si mon robot, ok, ce qui est comme une crise na mariage na bino, yo bima facilement libanda. Baninga bazakate, na kondi na baby boende konanga ba prière. Mobile nanga vanda na nda koute, garçon baba, via libanda na zo gêner na ensemble na tout na volonté nzambe, na suka pina libalo. Yo zaki ndo malibanda mobile ngazo tindo ba Dubai yo na ndako libala eso bi kezaka malédiction ko za 50 francs mobile libanda ko ta ndako libala ozomona surtout que moi n'a pas zaki dans bébé moi na zaki bébé sanga ata isanga ngo sanga ata moi na sia koli ya kama be ozomona soko moni malamu ezate na libala bima na yo mais soko moni ko se battre pour non sauver mariage na yo sauver mais yo ko ça l'infidélité la Bible protège moi si l'infidélité Bible ce qui mobile a sali mabe yo ko limbisa na mais Bible en ce qui concerne l'infidélité il y a moi si Bible lobani et ti que le mobile possibilité de décider ce que c'est maba répudier mobile ndako apprécier ozomon Bible lobité que pardonner les péchés en tout cas wana Bible zanango donc Bible a protégé bisoté l'infidélité tous en a droit à commettre l'irréparable na papi patri chacun avant libala arabimana moi si non après libala non avant libala bimi et puis moi ça évi qui coule voilà ex et ça ka soni makasi bolumbu ya papi to moni ngo bisonyo so kasi to lumbu utawana to mona pena ya papi to mona ya papi bande kwa basi ya poto ya ba femme seule na malili babeta libaku balobi azala kande boye mbinga ya nzoto nyonso Aminga ba rebelle oya batu musupe bomona te batu musupe ba sex tap te tika bilave bombi ba sekele jour wana to mona ya papi et ça la somme musupe ba choqué ba musupe na otile wana ba téléphone na bango da ibisa yo
Et ça m'a bécassé. L'homme sur le babel et quand même existe. Les hommes super papi pas fouti ma soumne. Mi bali pe botambola malam. Papi que biso to ngana okamo do ba internet papi PD. Biso to bi papi basi. Biso to na ki chasso. Biso to bi réputation papi na ki PD te. Voilà. Et ça na mi bali ya ba journaliste, ya ba chroniqueur, o ba benga ba PD, ba journaliste, o ba panza sango ke ba la ba PD mena o etali papi. Baloba na biso ka kete. Papi a mobulu basi. Papi ba tantine, papi ba grande dame qui PD. Yango mibali botambola pe bien. Oyo zo bomba retardement. Pour so moi ça bandi ki nduma ndako libala. Yenda o memelo sida. Pour le monsieur mobile tant obima ka na obanga no la tata préservatif. Mais moi si tant waye. Mais demain to bi ke libala. Et c'est papa na maman à tout moment bazalara ensemble. Et moi ça libala to yebi. Oui ranson a yembela biso nze moment ya koloba ke maman lobaki soko ke libala kolala boete la boé. Tous et tant que adulte la boyana c'est une manière ya kolobaka moi si ya libala ala peut-être tu mais ala la bolumbu pour mobile à tout moment ça a besoin na ya feti ba CP ba kende siko manière soko ya kanzoto na ye abi ke mobile nanga foya pour ba kende na makambo ngo mobile azara toujours absent. Nde mabe yango wana papier tiki porte pour les makasi. Quelque part on va malgré manière dans l'erreur mais mabe ou tu plus c'est pas papier. Infidélité moi c'est injustifiable. Ba résine ngai. Infidélité moi c'est injustifiable. Mobile la seule mabe kanga bisaka kende. Senga divorce. OK. Infidélité moi c'est injustifiable té. Maintenant oyo etali papi asali mabe makasi. A pousser moninga na lisumu mais to justifier ramanité. Ozomona. Moutounio soit na part de responsabilité dans la vie de couple. Ngana na part en tant que moi si, yo na part en tant que mobali. Moutounio soit ka jouer rôle na. Moutoumon te moment ko ta ko ya jouer rôle na moninga na libala. Ezalaka te barezi na biso. Obali moi si abato bi que devoir conjugal il faut respecter. Balinga bazakaza ndumba mais azonga ata pas répondre na ba devoir conjugal. Oza ndumba respecter ta moi si abato. Soko komi yo mo ozomona koza leste na moi sango zo manquer respect na yo pozo vandela wana nini. So moni ko ano bien libanda olingi na libertinage olingi na liberté. Bima na yo kende. Osomona bima na pe kende parce que eza ko tia pe bana en danger, eza pe ko tia mona mal à l'aise, eza babilo ko ana nyoso. Tu vois? C'est pas bien Barézina Bisto, c'est qui côté. Mais en gros, on a besoin d'encourager, côté la manie, on a né papi pour demain au rôle banin. Té ngai na côté la ni papi ni manie. Papi a victime à moi c'est vrai. Mais toro côté la papi té. Toro côté la manie pété. Ba on se basali mabe, ba réussir mariage na ba on te ba tienzambo au centre libala na ba on te donc voilà. Les babibali basara bon bali moi c'est tout le temps dans la boîte de nuit. Et ça continue moi c'est ma bête résultat ngwana ba au fait il y a mani de to beta so poto yo kiti. Et ya na basa mabale be ba kwa ba lesbienne yo kangote. Et na basa mabale belé ba kwa ba fille ya kobima na ba petit pompier za moi jeune garçon moi botan wa ke wenzela na profiter aibi. Pasi ngwana. Voilà, merci beaucoup Pasi ngwana mais l'histoire il y a deuxième femme il y a fiston Saï. Yes, ça biso passe Barézi. Moi si naye à supporter na ba mabebele omoni yango ba otombe na babasi lokwa ya baka ba papi bo. Le biso ma verwa koti likango na ndako to omoni mabe meta lelo office ça sali bande ko bolimbisa elo ekoti nga liso. Ozomona yes ça mabe basala bongo te. Ozomona ozana moi si moi andimio na makambo beleza humiliation. Azo expliquer ni na moi si na famille na emo ye moi si yango. Et puis, moi, c'est jeune fille à mon colo. Bon, soit j'ai un endroit où on a dit bala mobile na vandika boake bala moi c'est monsieur bimi na internet. Et ça a un sens té. Ça pas de sens. C'est ça ma bé ma casse. So Monique bon peut-être comme il est polygame mais à olinga ka moi ça liboso ma préférée moi c'est mi balle. Mais est-ce que ça avant moi ça liboso zo attend na été plus car tout le temps bana yango le salaire que abala ya mi balle. Yango na botika obota bana ebele. Na libana. Yeba que moi na liboso bébé na liboso muto liboso faut qu'il pèse à mobile. Bana bazana deuxième position bolo. Bana bazana deuxième position. Bakuti bino. Ya solo. Bakuti bino. Bana deuxième position. Maintenant acte wana ya ko bala deuxième femme ndenge bimi libanda boy. Maman verra rose en dépression to rôle ba pas bon bala. En dépression, soka yeba été. Soka découvrir on est mon abisso nyonso. En dépression, en choc. En choc. Alors que bon m'appelle libala. Est-ce que et comme l'appréciation net. Il faut
ndenge zana raison esalaka tika na libala eza so mobali alingaka ye mais ata mobali ayesi na lingaka otika na libala o il faut assurer que ya solo mpo so olinganga kaka obala mwasi mosusu te yo komi na amour ya nation yo komi na père de la nation père de multitude okomi na abraham okomi olinga no mutu nyonso yo président de la république ozolinga mosusu na bolingo moko non bolingo ezalaka kaka na mutu oyo olingaka mais soki alindimi otika na libala wana il faut basala baconcession na ya fiston il faut ya fiston aloba na ye makambo il faut ya fiston rassurer soki amoni ke baintérêt na ye ezali respecté awami atikali en tout cas kotika na libala wana ekoma appréciation na ye moko mpo na honneur na ye respect na ye en tant que femme en tant que mère voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc tozokena biso molo na demeure l'histoire de Enis Coutinho. Divorce na ndeko na ye mobali na ye pardon oyo esali mpe mwa nungu na ndenge ya internet tozomona mobali akoya kosala mwa balive kolobaki azalaki na nayebi te accuse mwasi plus na adultère ou accuse na nini mpo kesala séparation na bango te accuse adultère tamoni kaka ke mwasi aponi famille na ye lokola mpasi ekoti na libala mwasi akoki mpasi te apréféré koke vers famille na ye omoni mabala oyo tomona eza baréalité ebele so baye na tiktok ça c'est mon bébé touche pas mais nzoka na kati kuna bamoto ezopela bafille ebele baa na patience oyo bakoko na biso bazalaka nango te bon biso pele mosu mpe toa mpe na patience yango te toyebi nango te mais omoni libala eza likambo ya 2 personnes so ekomi oyo aye apesi conseil bato nyonso bakomi osimba bino libala yango mpo résister eza esu malamu te mwasi so omoni déjà azalaka soit matérialiste to alingaka koimpressionne to so alingaka boye to so omoni mobali mwa boye aza makasi akasakasa ya oluka mbongo te fo banga mwasi oyo ali koimpressionne ali kosala te to mobali mwa boye alingaka kolata kobongama ali kosala te aza na efenia aza na avenir te parce que fo kobala na mwasi na mobali oyo bayebi koluka mpo ke ndako na bino boza sûr ke so moko aza nango te moko oya nango marmite ekontinue kosala nini kotourne problème ya libala wana eza ke mwasi alingi na ye ka alata na ye alingi na ye kombo ya famille alingi na ye lokumu mobali mpe alingi na ye mpe kosata alika musique c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc en ce moment de toloba Enis Coutinho azongi une famille na ye azongi une famille azongi famille na ye Coutinho siko tokoma ozaka so baosenga bayoka biso soni te ma baosenga mpe divorce neni mabana na mo mpe na leta te ezaka likambo ozongisi dot mwana bendana. Deux fois, les autres personnalité publique, à mon ils rappellent moi ma bête ou ma lampe pour demain. Et dépend de où gérer vie na. Barési, yo nanga toi ba personnalité publique. Voilà. To lo ba kuma mba ba to na réseaux sociaux pe to kena on likolo kana bi na banda carrière na makamwa Mike na Peniel. Yo nga na mangam no, ya vie privée na. Na yebi zaka o en dehors la caméra eza o yo betela nga. Voilà. Tu vois, ozaki kuna ba problème makasi na ko ex na o mo bozaki na ye. O nga na mona na yebi alambi funa lié. Mais tant esimbi te bokabwani. Oya koyebisanga ngoka ewumeli nde na ye koyoka oexplike ngango mpe et tout ça mais ntango ozoyinde longa nayebaki te est ce que oye nango na internet nga mpe nanga na baproblème nange eyindelanga est ce que nanga nango na internet mais to bapersonnalité publique pourquoi olanda te exemple na biso mo bapersonnalité publique te kobake bango bapersonnalité publique makambo na bango balobaka te omoni olanda te exemple na biso pardon Nembiso bato baoteya makaka te na ba problème baninga internet ezesika yoyaka na ba problème te baozwa makambo so po bayebi ko se gérer te neti pa kama pele na papa Mike so ba gérer kango en interne par exemple ngé sala meleki nango pe pende ndaki na en internet na babi azapi parmi bato bazo soutenir papa Mike makasa na promotion il faut sala ngote po yende mta ko bo ma carrière papa Mike donc il y a qui na histoire wa bande kwa na debe ba kamolo ba boyo ba ya osirikela na bonga mutu yeso monanga mutu asirike bangisinga venye ko ba soki kande ya bato botaka suki to na zako kata suki na kalande suki botati yeso mona bato azo finga ngai bagangi basiliki batomboki na pasuki ngana kenda naza nesika okenda bato basirika mutazaki mwasi na ye mama bana na idée ya koboma su carrière ayaki na idée ya koboma ntango ayaki na problème na réseaux sociaux image oya kopesa ya Mike Alambai okoza homme de Dieu te chrétien te yoza un homme qui bat ta femme obetaka mwasi osundola bana onyokola bango babiloko nyonso penye la bande ko ya koloba ezaki ko nourrir internet pour que bat se lever contre ye combien de personnes bazaka contre Mike ngana to sabe mission pe to condamna pasteur Mike ozo comprendre babiloko ane esala ke église nini obenga pour que beta ta concert
église est kobenga pour que yemba ta kuna parce que on a image dignité il y a enfant de Dieu oza papa mabe oza élément dangereux pour na libota na yo ozo mona biloko wana nyonso edaki te et ezaki fait pour na ko nuire Mike et pas banda ko loba to kotala ba vidéo eza na réseaux sociaux. Ok, démarche à peine les acquis penza pour qu'à détruire Mike. Le fait déjà ce que va soutenir. Ah ça là, ah banda bon c'est le roya baby saki. Ah bon c'est le roya baby saki. Parce que biso to banda ko lobani na loba on a bémission na bi. Lelo carrière à Mike soke baby et ça a des avantages à peine parce que aza tata ya bana wana. Yem ta fouté la ba minerval. Lelo bana na ba otanga na bekola minene ya bana ba kontina ki chasso. Ozomon bana na ba vivre na ba conditions bien mais na mbongo nini. Na mbongo carrière soki lobe kufaka bana ba nge baza na condition nini. Alors aza l'intérêt au sa promotion, aza tata ya bana na ta ba kabwana bango, a sa promotion pour na koyebisa batuke. Comme ça ba fan né o ba boya ki pasteur Mike wana bato ya incita wana. Bato wana bazongela Mike. Voilà, merci beaucoup de to Kenabiso vraiment légèrement à rechuté, donc le temps nous fait défaut. 5 ans à Bellevue Télévision. Mais avant tout le 5 ans à Bellevue Télévision, moi un petit polémique qui est à 2 balles, il y a le Cambois fâché, Ada, n'a pas maîtrisé bien, mais on a un peu d'informations. Il paraît que Candy Star, tout le monde savant que Bellevue Télévision a des organes, Bellevue TV n'a Candy Star. Et salut que Ada a commis film à la Candy Star a Bengisi fâché. Bah soubasma bah le que Bellevue a Sosara fâché donc moi fâché les gars Candy Star exact de Ada longolé na film des piscines de ko fâché rage ya koloba ndenga zo sala ba différentes émissions na habité au talaki on a nini to au cœur le banati nini comme contribution dans le Cambouana. Ah mon cher oui bingande na boy na loba na batu vérité moko neti fâché to vandi boy to maman fâché to bata maswata ya adate ya geshote ya da constater ya gatibité to bata maman manuka te ya fâché fâché soit tourner la film était oh parce que Bellevue a boy et c'est quand et puis empêcher à tourner c'est comme sous oh tourner pas si là tourner d'accord c'est na za boy so lelo si la boy d'accord c'est na chaîne biso to sade to ebi ke bana ba relation bien te vous comprendre to qu'on vouloir si la il est dans ses droits c'est sa chaîne so Bellevue lelo boy ne fâché à tourner la chaîne na ana droit na ana droit c'est sa chaîne, elle fait ce qu'elle veut. Aux hommes, donc tout n'est pas ito, tout matato qui t'a monté bamba na batuba ganga et chaîne à Bellevue à boy, boke kangi, boke forcé, à productrice à part, il a fâché, t'es fâché acteur net. Attends Bobio à ça qui joue parce que fâché remercier ici là. Bonne preuve na honte. C'est la parole de celui qui raconte l'histoire contre celle de Bellevue. Qui Bellevue a lobby. Ada yé mon coup t'as eu loba na réseaux sociaux, botangi publication à date. Yé mon coup na réseaux sociaux da zolo ba makambo bozo loba na e kende zonge mate kita bo sauter bo pasuka. A lobby oh ya loba na réseaux sociaux n'a des informations officielles. Et bati kapsoto va. Voilà et 5 ans à Bellevue Télévision déjà comment ça s'annonce. Voilà. En tout cas, pour 5 ans à Bellevue Télévision, félicitations à Nanga Mwasi na lingako mingi. En tout cas, na lingako penza mingi. Ça m'a cassé quoi mobile au Bundi. Chaque semaine au côté ça film. Nzamba pambola wa peso sous force belé. Tozawana poto soutenir yo tina suka to accompagner yo. Bato ba mona ko faux et a problème te yesu kutu mwana nzamba ya te batu nyonso bandima été. Ozanani na mukilio po batu nyonso balinga yo. Continue d'être ce que tu es. Hypocrite, mauvaise, haineuse, jalouse, zalaka bongo, c'est la fin qui justifiera les moyens. Mais 5 ans, tu as sopelo penza poudre, le rôle à moi dans un examen d'état parce que vous mérité 5 ans, c'est pas rien. 5 ans, ça veut dire moi dans sissi maternelle à bandi primaire. À aucun des primaires, 5 ans, ça veut dire aux expérience. Na basi à liboso, basimbi production, na milieu na bino à bata théâtre, aux à liboso, nzamba pambolo ke liboso, tous ensemble na yo 5 ans ya ba épreuve. Au laxibiso que aux acquis suffisamment solide donc voilà. Et je crois qu'il y a côté la Koffi Olomide Kobim ça peut comme on a liste parmi les bateaux à boire qui va citer comme on a.
Nani? Kofi Olomide. Barezi. Nga na majabu gospel na papa Mike. Ma sœur Deborah Lukalu, ma sœur Rosny Kaïba, ma sœur Sandra Mbouyi, ma pasteur Lods. Toi ba Christian Mukuna na biso kuna, toi ba Alain Palou, toi ba Bébélé. Kalista bavard. Et là aussi qui n'a dérangé Joana, ba kominga na bavard, c'est tout. Matoi bano nyonso bazara bavard, to bavard, bazara bana moko insupportable et on va on a liste. C'est Bino Bozaba insupportable sur le net, on peut dire. Quand on a se présenté à Nalobara, Moukousi Attal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Nabi gouvernement mal à l'aise, gouvernement Pandi Likolo, gouvernement Lipoa. Donc Mouton s'est présenté à mi gouvernement mal à l'aise, vous a étonné pour vous montrer la liste. C'est que Madame Naloba qui analyse dans et Komaki. Il y a ma besso na fingi. Il y a ma besso na manqué respect. Il y a ma besso qui n'a qu'une information à Moutabo mais nanda kunenga na bimisi. Nyon son a levé dans les réseaux sociaux. Avis n'a est choqué et dérangé. En tout cas, n'a géré sentiment mon touté. Et puis son moutalingi n'a épété na combo penza to tangati. Mais nga est dérangé ngati seulement. On exige le respect de la presse au fait. On exige le respect des médias. Même personne va se sentir dérangé pour te bêter ma solo, vie na bango lobby bande ba benga biso poto ke côté la bango to bando manquer bon respect. Et ça rappelle ba dossier ba vie privée na bango. Qui se moque de qui au fait? C'est pas grave. Je respecte. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer de faire bien ce que je sais bien faire. Nga bat baloba na finga kana manka bat ba respect na rempoli na raso bien te sondeni mais tout le monde est capable de sa vidéo na fingi. Depuis 3 ans à YouTube, c'est possible. Donc, la liste à bavard et ça est dérangé particulièrement. Je pense que le cabinet d'avocat n'a pas de documents et qui disponible dans les réseaux sociaux. Il y a un bras de fer état libino comme on a demain en Niangi. Il y a un barezi baza, nous sommes dans la famille, nous sommes dans la chaîne. Comment je vais manquer les gens? On a manqué de respect. C'est la lettre. Donc, il y a parce que certains. Cité injustement, j'estime, dans une liste. Et mon équipe a décidé de réagir. Et document, mon équipe et le conseil des avocats est décidé qu'on réagir. Aux hommes, Barézi, vous comprenez? D'abord, comment Moutou, dans un document professionnel, première lettre sera toujours en majuscule. Exact. Prenons un nom de famille. Nous avons été solo. Demain, on a combien d'années? Donc, l'équipe n'a pas réagi. Et ça manque à respecter. Ça s'appelle connaître ses droits. Si on a complexé, il y a droit à responsabilité, il y a manque d'instruction. Il y a parce que un député, un ministre, il y a droit à immunité au sabat mabé. Non, tonton Chilo, monsieur Warrior. Voilà. Naléli. Toujours. Voilà. Vous comprenez? Biso soto on a droit na biso. De la même manière que bango ba na droit na bango. Yo gaso qui blogueur moi en France à salage mission bon banya ba lobane. Quand je dis à France, c'est-à-dire parmi ba net ba Zak Moikassa. Voilà. Ba to ba bongo so ba sale ba analyse ana banya ba za droit bongo te. Ba to ba finga ben sanité ya maman na yo ze lo côté ba fingi ba sangisi bana na ba famille pendant des années ba tia ba na liste te. Nga ko jo ba benga ngana ke ko défendre na défendre muto finga mowe ya za na ndako malilo aza maman na yo. O bengi ngana na peine un cœur meurtri pour le battre demeure fait une analyse mais vraiment quoi. Toi tu intervenir. Tu ça ba analyse ba vie privée ngo. Parce que bazo toucher maman na yo être cher yo perdaki na pe no matanga. To recadrer mutu mo. Lelo opso to sala ko mabe nga non c'est justifié te Barézi. Mutu nyonso alinga se plaindre sur nga akotaka na YouTube na nga ake vérifier ce dont on m'accuse. Vous comprenez? Barézi c'est bandi lelo pena baloba makambo kenga na sali XX autre chose non. Ma vidéo na nga disponible non. Telanga bafunda nga musika. Moni musika. Bato bele c'est pour na loba nyonso sur internet ti. Kufunda sur ne bafunda bato na justice. Bakenda funda nga musika bato basala tout na perdre ba contrat.
atana ba majabu gospel o bato bakenda osimba ti likolo bato bino boyebi botala bona TV bo respecta bango au finge to sala analyse parce que vous êtes d'accord net akebenga ti likolo ba bebisi au contrat basala on peut ba une fois te basala on bambale bele vous comprenez hein yango photo la sabat que tu as droit na biso pour ko exposer biso ko bimisa biso le roi bateau yo to ça atteinte à la vie privée aux yeux du monde ya ko exposer biso to comme mal vu to comme maman be so mutazu temps yo vérifier vidéo na hotel déjà réputation c'est nini OK voilà demain tout qui n'a besoin de chuter mais en gros en fait so peut-être que ça la moi petit résumé mon boé il y a presque non sur Tolobeli parce que le lot aussi surtout moi c'est Malikambo ya Papina Mani les aka ya bon côté Joël il est là où a zappé mon bali ndeko Jessica Bakonga libala na pesa ya moi nongo na habité côté là on peut rose dans la moi conseil européen ça rapidement ndeko Joël a sali mabe makasi ko linga grande sœur ya moi sina oti ça qui nduma na libanda. Et moi, si on a Joël, on peut se faire conseil, mon bon, ma Joël. Oui, la vérité, ce que ce que les balles comme ils sont là, sauf pour bimiter au vouloir, te voilà. Mais ça là, quand ils ont à centre Agnos. Parce que mon bal les a permis. Les a permis, mais pour mon bal la salle à les a permis, infidélité, les a permis à ta moquette, mais bah homme africain, bah ça na makila. Il y a infidélité bana makila polygamie bana makila wana tobo ya ngote ozomona ba wa salomo ko batanga bona ba bible bazana combien de ba femme voilà Abraham kuta ke zona moi musala ka o soit disant parce que moi ça ndo bota te pardon to za été na bible mais ba masolo ekenda ozomona bato nso bana ba bible bazana ba 2-3 femmes c'est juste pour dire que eza ba bilo rekomaka mais mobile olingi mwasi na ko respecter ezaka acte ko pesa ke nyonso mais zape ko zalele pe fidèle fidélité mobile eza meilleur cadeau à ko pesa mwasi ça joue un grand rôle aussi dans la vie de couple et joue à kamakasi et puis eza meilleur cadeau mobile à ko pesa mwasi fidélité wana c'est un mot simple moi ça impact belé osomona mais mibali bazwa kango soki ndenge ni na mwasi alali libanda te mabe so ko tikala na mobile ya infidèle na libali ya décision à mwasi so moni ko ka na infidélité te mama kende mais si on dit qu'on recadrer mobile, on récupérer, on orienter, tika na e. Bato so akuta mobile moi mais la cigarette makasi ya songe. Akuta mobile na moi bien makasi ya songe. Même si pour songe pe mobile na tika pe via basi. So moni ko na makasi ya changer mobile, no to za mute mon supporter bombanda. Gloire à Dieu. Mais so moni ko kokate ya vie za moko. Pour infidélité risque nango ezakaka te ka o tromper o so mute ma passe. Ezapaka ko malibanda azupe sida. Akop malibanda alali na mwasi ndoki ekoteli bino liwa na ndako on ça peut se mais boto le mono yo kanisika ke za zemi na yo donc bambanda liba bachiza bakoma mabe bo boit que pas maladie. Voilà, merci demeure. Nous sommes arrivés à la fin. Merci na Yope Barézi, merci na Binonio, merci na mon manager le King Akambos Mobutu. Merci sous na pasteur Mike Alambai. Pour l'album Moyo, donc rendez-vous bientôt, bien Zoya. Voilà, merci beaucoup de Merniangui. Comprenez que demain à Zamor le Manam Touti, point de presse, il y a pasteur Mike, donc tout ça tellement fatigué, mais on est tous obligés. Il y a aussi un numéro 1 très rapidement. Merci à Deyo qui était là derrière la caméra pour le son, cadrage, image, montage aussi. Et merci aussi à la sœur Marissa Kinanga, Botara clip naïe surtout, Botara Penza album naïe, et ça va vraiment très bien. Et je dis merci également à Vanessa R. Wig, Madame Vanessa R. Wig, Bosso Marwa perruque naïe, et Madame Ria Azan Mafuta Wana Sa Yarabino pour les différents types de peau. Aux gens à peau grasse, aux gens à besoin comme un métis, au bon salo posonayo. Elle est là à acheter ses produits. Awatoza Pezawana pommade pour le face. Et Zawana Bosso Mbappé. Et que ça là, très bien. Et merci également à Malik Arafat. Merci à Léman Abé de Chiquito Djogo. Merci à mon boss Yannick Chamba Godson. Merci à Edwige Kaboukou, 3 fois star. Gaël Fundoumena, Mama Bonheur. Merci également
Chekina Vumbi qui te répétait selon mon cœur malgré aux autres Canadiens. Tonton Jéris à la merveille. Moi, na mamie, clin d'œil spécial à toi. Merci la famille Aigle, papa Chris, Motema, maman Joyce depuis les États-Unis. Merci à tout le monde qui nous ont suivis du début à la fin.